Alors, na plateau oyo to yambi mfumu ekosu. Oyo longonga biso na yeto ko solo na tina oyo etali kimia na Congo pe bonsomi. Ngolo ba te biso to so zwa lipanda to ko kanisa ndenge biso lingi. To ko zwa mikano ndenge biso lingi bino pe bo tosa biso. Papa Nkusu mbote na. Mbote mingi ndeko impwa. Longo pena ndeko mboma. Pona nini te bandeko balandi na biso baso na bisika biye bazoni. Alors tolobi ke to solo na o etali bo somi kimia na kati na mboka na biso. Yo zali moko yo lobelaka kimia lelote olobelaka bo somi olobelaka ke biso ba congolais to yaki pena boyebi na biso baindo oyo ba tsoka biso boyebi wana bakenda balamba yango baya lokola bango nde mutu ya bango bakonza biso tambola lokola bango. Alors olobini na o etali kimia na kati na Congo. Ma tondo mingi ndeko impwa na ndeko mboma pona nini te bandeko balandi banso na bisika bie bozwami pona maimatali kimia na mboka na biso lokola pe bongo maimatali bongo bonsomi te bandana na bonsomi po pamba te kimia banani bakotia kimia ezali biso moko bana mboka kasi mobulu eutelaka biso libanda pamba te oyo nyonso tozali lelo komona lokola pasi minyoko euteli biso na bowumbu oyo mondele azwaka biso na yango ezalaka na likelemba biso tonyokolaka bango pe esengelaki biso tofuta niongo tofuti niongo ya biso ko mulai bango bayaka na Egypte bazwi ba science na biso banyokomi mpe bakei babetaka lisolo moni lisolo ezaka lokola mwa ngonga bango basalaka mibu kama mine na tuku misato sima mibu tuku mine na kama misato nde bazongaki epai na bango biso pe na ntango na biso ya bofuti niongo esengeli tofuta niongo na mibu kama mine na tuku misato wana yango ekosala te kobanda mubu koto ekokama mine na tuku libwana moko 1491 kumu nzinganku azwaki batisimo nde wana kobakisa kama mine na tuku misato ya mibu epesi biso mobu koto ekokama libwana tuku mbale na moko elingi koloba 1921 oyo wana koyaya mfumu kimbangu baye po ete bazongisa biso na boyindo na biso mpe na bonsomi na biso etumba oyo bango babundaki lokwa batindamaki epai ya tataki likolo na se bakisa mibu tuku minei likolo oyo bana Israeli basalaki mpona kozonga na mabele na bango 400 ans 40 ans ekosala sikoyo ete biso soko bakisi yango ekopesa 1961 kasi na kati ya mfumu kimbangu koya etumba monene ezalaki lokola boyinga ezalaki nde esengaki te amika bambeka mpona biso mibu tuku misato na boloko nsima mibu tuku misato bazongi epai ya tata mokele etumba wana yango nde ebotaki 4 janvier 4 janvier eboti le 30 juin 1960 mpona nini 4 janvier mpona nini 30 juin 60 4 janvier biso tolobi biso na bino esili mabele na biso bozwi bomengo na biso bozwi nyonso bozwi bobebisi bongo na biso bobebisi lolenge na biso tolingi siko tomikamba biso moko nde wana kotomboka na biso ya 4 janvier oyo esengaki batiaki mokoloto mindele bandimi ete tozwi bonsomi kasi nzoka lokola balelaka awa lokola bomoi na bango ezali awa mindele basepelaki te basali biso niamu bapolitisien yambo bazongisi mboka na maboko ya mindele wapi babomi Mbuta Lumumba babandi na sécession katangaise sécession kassaïenne babomi Mbuta Lumumba mpona ko revendiquer indépendance bakaboli bango na Mbuta Kasa nsima nango batie bakomissaire généraux Congo ezongaki lisusu na maboko ya Loposo Pembe etumba wana oyo wana ekobaki kasi mindele baza ko gérer Congo lokola saki na bango lokola eloko na bango na kati ya masakoli ya mfumu kimbangu na kati etumba o mfumu kimbangu babundaki mpona lobiko ya bayindo na ngambo ya religion elonga ezalaki na ngambo ya politique mikakatano ezalaki
nde kolanda masakoli wana batielaki biso nzela ya bolandi oyo ekoya kosala te baya kosala masakoli ya mibale soki tolongoli ya yambo ya mokolo ya zomi na sanza ya libwa na mobuko toko kama libwa na tuku mibale na moko na mbanza sanda bayi kosala susu ya mobuko toko kama libwa na tuku mine na mine kuna na Katanga oyo etalaki bongo babokonzi ya mboka na kati ya babokonzi ya mboka Mukimbangu ntango asakoli alobi ete na ntango ya mokonzi ya minei eloko nde esengeli bakongole tozala nango mayele pena makasi na ntango ya mokonzi ya minei akozala elenge akozala na kimia akokuta mboka biteni akosangisa mboka mpe bongo na ntango na ye akozwa misolo ebele misolo wana akotonga na yango mboka mpe bongo na ntango na ye bonsomi ekozwama mpe mowumbu akozala te wana masakoli ya mfumu Kimbangu atako biso toza koleka na kati ya babitumba nyonso bandeko ebele tembe makambo ebele kasi biso tobundi toza kobunda etumba elongo na bangunza mpo ete makambo wana eyebana na bakongole banso mpe bazwela bafongola yango miso bayeba ete etumba wana est-ce que sikoyo bosomi yango tozwi yango sikoyo nazolimbola te bosomi towuti kokokisa yango oyo batielaka mokolo to le 30 juin 60 yango ekokisamaki le 30 décembre tango toponi mokonzi 2018 na misolo oyo ya biso moko 4e président a organisé l'élection sans concours ya mundele donc kotsa mundele na kati te ata Afrika te elingi koloba l'élection eza ya bakongole tosali l'élection tobimisi nkumu ya ekolo azwi akoti na ngbende mokolo ya tuku mibale na mine na mobu oyo tozali na sanza ya yambo le 24 janvier elingi koloba mokolo wana Congo ekomi pays souverain tolobela na lopoto bongo mundela yebi sikoke na ngonga oyo Congo eza susu na maboko na ete Papa Nkosu Congo ezongi na maboko ya bakongolais. Voilà, mais cela n'empêche pas Papa Nkosu que tu venda toujours na mindele to cohabiter, to travailler, to partager d'expérience pour que tu développes Congo ango. Zela tata. Zela South Africa bangona bavana mindele babongisa Afrique du Sud. Ebongite olula kabalabala tambola na Afrique du Sud. Tambola na Afrique du Sud. Mettre oya koloba na biso awa. Zela tata tala bomo ya ba congolais to affaire ya ba yindo. Sud-africain noir. N'habite ceux qui sont comme en Afrique du Sud. À partir de Silina no Penzati. Ozomona eloko tolingi toloba ko vanda na mundele to solola entre pauvres et riches égalité ezate. Wana siko esengeli boso boyeba. Oui. Isiko to senga ko sani. Dignité na biso evangeli na bosomi na biso. Esengeli to bate mabele oyo ya biso. Oui. Moto yaza na posa biloko na biso. Aya nde to solola. Kasi ezala te ete aya na mibeko mabele ya ye bakonza biso sikonde eloko toye koloba na bakongole tosala ngele makasi pamba te eloko oyo eleki le 30 janvier tosi tokomi somi ndenge tozabwe mindele basepeli te preuve ezali ke mindele bafélicité biso basepeli te batindi bamessage ya félicitation boni okondima bango te Papa Nkosu nalobi boye il faut bosala ngele le 30 juin 60 mindele bandimaka menine yaki na sima moto akwena nzeta mbila na tongo apesi batikali mayele moto akobosana te esika babeteli libako soki mondele si bapesaki félicitation bongo soki mpe bakatholike mayele mabe eza te mpo na nini ndeko Fayulu aza kokoba mpo na koloba ete azoluka vérité désir il faut bozala mayele na esika wana yango wana tolingi toyeba na bakongole boye omoni lingomba ya mupe banda eya awa etikala kosala bolamu ata mbala moko te ye kaka ya bayindo nde baklase oyo bana bazotangisa oyo pozokoma na kimia oyo banda 2016 kosala baélection bokendaki mpe bamumpe me nalobi boye bango basangisaki biso te solola bo matondo mondele asangisaki biso te zela likambo te soki mupe ndimaka mpe bato Papa Nkosu zela soki mupe nga nakondima te soki nazomona mabe liboso na ngai soki mupe wana bolobi bokendeki kuna ntango bato bake na union africaine kuna na cité union africaine bato bayaki na koyokana
mais ntango bakatolike babendi likambo na ngambo na bango bato batikali koyokana lisusu te kasi ntango ministre premier ministre ya liboso nani tozwi Bruno Tshibala excellence Bruno Tshibala ntango akomi premier ministre bango balingaki te mindele wana mindele baboyi katolike pa boyi bango bapréféraki lelo son excellence Tshilombo bango nde balingaki azala premier ministre na ntango wana mindende ekoti kuna kasi lelo akomi président de la république oyo azalaki lobi candidat na bango premier ministre lelo akomi président de la république lokola mindele atikali kodefa mbongo na bango te atikali kosigné baccord ya Genève te kaka lere bayoki te ya bimi balobi te catholique pa lobi te sikoto sala nini mpona bonsomi na biso yango wana eloko ezali te peuple congolais botala nanu batonde babaluki kaka na seconde muto bavanda na bango seke bango bazalaka na bakandidat na bango posa na bango ezali Congo oyo ekoba kozala ya bango biso tosala ye pas azalaki candidat na bango d'une manière d'une autre bafélicité ye na France félicité tomonaki yango balobi félicitation prendre acte sur l'élection à biso soki bafélicité alors soki bafélicité mokolo ya prestation de serment bayaki te bozala mayele batindaki tika mais biso mo bakongolais tozalaki wana toyini obetela mokonzi na biso maboko faleka baya oyebike bozopesanga ntango mpe sikoyo nalimbola allez-y totikelo maloba mondele ngai nalingi peuple congolais abatela indépendance na ye tozwi yango na pasi na ndenge nini makila esopana nanu kobanda ntango bakoko na biso ti na ndenge touti kobunda awa na eleko euti koleka soki lelo kimia ezali tondima te mokimbango parce que président Kabila alobaki nous ne sommes pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Mfumukimbangu ya Kimpavita Mbuta Lumumba ainsi de suite. Donc grâce ya Mfumukimbangu, grâce ya Etumba Bangunza, grâce ya lignée wana ya Mbuta Lumumba oyo esali ke lelo makile sopana te. Mais ceux qui pona catholique grâce pe nzambe po lingaka Kongo mingi. Mais na lobi nzambe nde apesa biso Mfumukimbangu wana fo tana mutu. Mfumukimbangu nde modèle ya bitumba ya indépendance oyo esali te lelo tozala na bonsomi oyo okokende kosomba eloko na wende parce que ba catholique lelo mbe makile tanga ye na mboka. Alors yokana no catholique ye moko mupe aloba nini pona makambo Mfumukimbangu nde bongo peuple congolais ala éveillé kimia sikoyo président oyo akoti aza na posa ya soutien ya peuple président utiko bima to batela bango mibale pamba te mundele na 1960 asalaki nini alongoli nano mutu ya indépendance Mbuta Lumumba abomi sima nango amoni te président Kasavubu azalaki ya kosakanela alongoli ye aye kotia Mbuta Mobutu ya récupérer lisusu Congo nzoka soki tozangi indépendance tozangi nyonso alobo banga mundele na bamandoki na ye te na bamakambu na ye te soki biso congolais tobateli mabele na biso tobateli bonsomi nde sika bokolo basiko te négociation code minier ezo déranger bango makasi bango balingi bakonza mabele na biso nzoka na convention bango bakokonza biso lisusu te il faut bongo na biso fungwama bandeko na biso baza na poto tolingi baya l'état akitisa douane ekita le président de la République actuelle a lobaki yango déjà na discours kasi fo tobetelaka yango se te parce que toza na posa bakongole bakoma na misolo toza na posa kotanga ebongwana toza na posa te okomi ministre bana na poto na mwasi batanga awa na bekolo bazo réflexionner te wana tata école eza bâtiment te même na santé te mwana kozwa mayele mbula soki eye bana bakokima te baotanga ndenge nini yoka il faut boyeba lelo bozondima bachinois babandaki quelque part bongo biso mpe tobanda toleki étape ya sanze bankusu tika ningini expliquer bino soki ondimi pasi te okobonga te nzambe asali mokili abandaki yango na nini bino bokanisi mokili parce que boyekoli nanu makambo ya mokili te nde bozomona kaka nzambe alobi nzete ezala sans matière nzete yango ekozalela wapi omoni il faut ebanda quelque part
Alors, même dans la colonne vertébrale, même si tu as des conséquences, il y a des conséquences, il y a des colonnes, il y a des poumons, il y a des bilans. Alors, pour nous dire qu'on a des soucis, les Congolais, vous allez distraiter. Tango. Mais parce que tout de suite aux indépendance na biso et mundela ko sepelate. Mais le ko sepelate bisika nyonso zali congolais ala éveillé pour na ko ba ete soki oyo ki likambo moko mabe po na mboka na yo telemela yango lobela ngo na bakondi pambate sengeli mboka na biso tokenda liboso pour to vivre malamu. Tanga mfumuki nani mundele catholique aloba nini pour na biso. Alobani pour biso. Parce que le bagi na bande l'église catholique. Non, pardon, il y a Kimbangi. On le lettre nango tu as. Mundele susu mtakomagi. Zali bande l'église Kimbangi c'est batu bakoma kango na makambele kaki entre bango na ba catholique. Donc ils ont tiré dans nani ya ba Kimbangiste. OK. Le soleil apparaîtra. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne les connaissez pas. Kimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ok. Alors, tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Si comme son Excellence, président Outikobima, président Kabila, le coup la reconnaîtra qu'il faut Mukimbango. Si, à s'en sortir, à parvenir, comme Mabiso na Kimia Nyoso, opposition majorité, et Vande Sikamoko Lelo, et to leki na Kimia Nyoso, alternance et leki na Kimia, to jui bonsomi na biso, et makile tangite. Mouta tende exilité, batuba bimaba kimate, batu nyoso na Kimia na misolo na biso. Nyonso pona nini parce que a reconnaître mundele ko komi ya yote tata pani bonga ko comme tane ki mundele net eza mami to comme ba japonais est-ce que japonais va mundele ya il faut voir ba bien malamu ko oyo kate ko eloko ya mundele eloko c'est pour dire que il faut to fanda ensemble nazana posa concours na yo zana posa ngai zana posa reno zana posa japonais chinois ainsi de suite. Non. Yebanan. Que yo vandi na mabele tonga na bomengo. Siko ndenge nini yo lingi kaka ke ngana mayele na ngafe ute pa mundele. Boko ye moko nzambe asala ya pesi mayele te. Yo kanti nzamba ko peso diamant, apesa mayele pa mundele. Te apesi nga diamant, apesi nga mayele mais apesi machine. Te. Pour to sangisa. Nzambe tazi machine akwesi yango. Ou bien mutu asali machine. Tu qu'il faut raisonnement na fait comme na niveau likolo. Lelo tozana argile awa. Tozo somba karo, on se trouve en normal. Mais non, on est zangi parce que tu es content en école à Mundele. Ce qui te dit bien que moi, non, je suis magasin molimo, à où tu es pas en Zambé, aïe. Tu as maïle. Si. Azana maïle, ya kosala, nani kozwa mabele wana, kosala mbeki, kosala kopo. Tase kozala importer, il faut les bosso to compter na kati na biso moko. Na badon na biso to zali capable ya nyoso. To Mundela yakate. To sala ka mbelite. To sala ka Congo te. To sala ka nyoso. To sala ka nyoso. Yo na yipse lo mo. Na peso malobolo ba. O muni ba komba ba biloko nyoso lo ba. Yo poza don on nzamba pesi biso pozo fungola ba congolais. Sikuna lingi lokola gouvernement uta ekoleka. Ba biloko ebelo zala ekoloba basali yango te. Basali te pona mingi pona intérêt à peuple. Tout na lingi siko o pesa message ngolo ba congolais ba fungola ba ko mayele. O pesa siko mayele na mokonza mboko pe to zoaze lengi na ba ministre ba okambaye pour que basala nini pour que to gagner poto on est comme tasse et comme ça na mbela ko lela pour que ba balé suna na sana kopalte ata yo moko matonde mingi. Pour que les biloko yo kana manaka na biso tozalaki na côté ya religion to côté na ngambo politique voilà siko na politique to comité d'indépendance to suite siko to côté na côté scientifique voilà tant to ko banda ko yawa siko
tokolobela ba homme de science. Mais il va bien que même argile, même coltan, même diamant, même cuivre, tokoki kosale lango te ce qui est indépendant ces athées. Tout de suite. Yokatata. Ce qu'on le besoin loko. Il faut battre lango. Oui. Et donc tu sais bien les Congolais te battre lango. Parce que bien le boye bikate cuivre mala munde la sale lango. Faut que boya bongo. Cuivre za ya yo. Ce qu'on côté qui ça au mais le étudiant na biso. Il faut système éducatif changer. Il faut pas accès à la minéraux. Mais on a dit il faut que parce que tu as un programme mobimba moulaï. Donc au lingate au moins Congo sans mundele développement Té Congo est se développer na ba Congolais, ba Chinois ba se développer qui na ba Chinois, les Européens na ba Européens. Alors biso pe ba Africain to se développer na biso. Soki eloko moko ezangi na biso awa na Congo. Et là, comme ça, tu peux compter dans le côté, tu as des belles. Les mythes, tu as des frontières, ici, il y a colonisation. Ce qui veut dire, les colonisateurs, les esclavagistes, les cabolibiso. Donc, ils donnent à biso, ils na Angola, na Brazzaville, na Gabon, nous sommes à Indo. Alors, tu as des pays, même voisins. Nous avons Mindele va utiliser Binote comme base arrière. Il y a que déstabiliser le Congo parce que le Congo a besoin de il y a indépendance, il y a indépendance, gâchette il y a Afrique, il y a France, Fanon, libération il y a Afrique, et ce bandana Congo, Congo Sali Moussala Nae, a communé Sikawana, tout africain, Mutumundu Nyoso, Nisike Ozali, au combattre la Congo, au combattre la Bonsomi Yango, parce que lobby, Nali Kelemba, bien, d'abord Asie Mati, Europe et Zindi. Renaissance africaine lelo donc lobby il faut négocier na le poisson so boy donc les alités que biso to zalaka lokola biloko na bango bakolia badendo batindeli biso ngulu batsokini ba bisuka balengulu batindi banini makoso balati babwaka awa te biso nde bana ya yango sima dendo biso nde sikoyo eza tango na biso ya yebisa ba Congolais obakina ko somba bisuka wana obakina ko somba mundela lati tombola boka ba somba kate so ba sombi te ko tulero ya pa na biso te avant et tout là conscience oui yona biso tata conscience to kota na musala voilà parce que lelo mutalia ka biloko wana na nzala ebike mutu mundu lelo avanda kana fulu mutu mundu azolia na nzala donc mindele nde bazo sala nyoso poto bonga te yangwana ba complot ya ba mindele ya ba motindo na ba sorte nyoso ya bango de biso tozoya ko dénoncer wake yoka même nengo zotanga classe ozokwena na mutambo mundele il faut école même bongwana système éducatif congolais sokalo bakena bongo li système éducatif na ngai ngai congolais na bongo ni pe ko lia na ngai c'est ça ngai congolais pe na bosa ni ndenge na ngai ya kovandela soki tolobi dendo ekota wate hein et au côté. L'État fait un mocano. Mais pour l'État pas un mocano, le peuple fait ça pour l'État. Il faut y aller. Quand on a un dendo, il faut qu'on ait un boko la basoso. Baminga nga baba ndako limbolela batu ke ndenge bolia kabiloko euta kapaba mindele nde tondi selibino maladi. Alors mangomba etika ko loba tendo kazo lokayo. Donc il faut boyer bien que maladie est scientifique. Et nous botaka comme plus na penchant spirituel. Nde bongo toko tonga mboka na biso toko bongisa boyindo na biso lelo to vandi ato senga kimia. Pourtant to vandi tozo tala to lebi atonyo kami. Pour to zangi bataba mbongo. Ozato za $10,000 au kansa ko na mbongo. Hein? Parmi les grands milliardaires chinois moi, on a 22 ans. Parmi les grands milliardaires chinois, moi, on a 22 ans. Oui. Oui. Vous allez. Mais vas-y en Afrique, en Afrique, et enrichir Batouba Indien, Babongia, Wanambongo, Balibanais, Européens. Europe sans Afrique, et ça zéro. Il faut mon coup, aux ans réseau qui n'a pas tué les mamoko. Congolais a appareillé. Makambo Izoloba Oyo. Et Banda. Il faut le commissaire est paressé. Le commissaire est paressé à Téléma. Pourquoi? Au moins, il a dernièrement l'année passée. Dans ce qui est mission de service na Bukavu. Toboïté, pays frontaliers na Sud Kivu, africain ou la biso. Mais on nous a dit tout ce que nous mangeons na Bukavu, semoule, les toumoul, tomates, nini, sucré bazomela et outara. Na Rwanda, na Burundi, na nini tout ça. Alors que bato wana bilanga zo salama pa na biso. Tala loko zo salama. Ba sali bilanga pa na biso. Ba bimisi ba ndondole Kongola ki no somba kuna neti na matali bala place ya ka moins cher uta Kongo ça na bien. Moi là-bas là où il y a trop de personnes, je ne pars pas.
ale ekei basi mosusu baye basombi ekoti na mboka na bango na étranger kuna basokoli babongisi bakangi na basache baye bazongi liso kaka wana batekeli biso na chere kongole nde aki kosomba kuna ozomona teke kongole ye moko amilingi te formation nde eza mabe parce que lelo na opesoka omoni yana ko latika kazaka boye soko bimila la bi fait les moines soko lati simple balobi azani logo te faut la tomber costume mundele mta former bongo nazana logo te faut la taloko mundele yangwana ni wala mundele congolais abotama fainéante mais batiele masanga mabina prestige ndezo komisa fainéant alors lelo tokoti na tango oyo ya misala voilà sikoyo ko tokoti na tango ya misala mais yambo to batela indépendance to basiko ko respecter bokonzi mokonzi auti kolongwa avanda na kata mboka na kimia nyonso oyo pakoti tozozela alobi na kimia nyonso nini alingi alobi peuple congolais tolingi tosala eloko boye nde wana tokokota tokoti na mosala tolingi kimia tovanda esika moko to raisonner malamu baye baza libanda mboka esi ezwi kimia boya bokobandela wapi bakobandela esika babandelaka boye totelemi biso banso nesonya nzila akopesa baline de conduite mpona kolakisa te tokomi na ntango sikoyo bato ya science babongola makanisi mpe mayele na bango mpe bongo biso moko tokosala mpe ya ebele bachinois basalaki na baadaptation bongo biso tokokoka baadaptation te tokokoka nyonso yango wana bobatela Congo nesika nyonso ozali congolais Congo eza ya yo esika nyonso bolobaka tobatela Congo olobi bobatela Congo ntango nazoloba bo parce que nga nazoloba nga nde nazopesa yango wana nalobeli bongo me ntango naye awa naye mpona to naye mpona to esiko nazopesa mitina tanke chef spirituel nde nazoloba te wana eza mabe na nga to malamu na ngai bakongolais Congo ebatelama na bakongolais mabele oyo ya Afrique pe ya Congo ebatelama africain nyonso boyokaka lingala yo pe place ozali soko yoka lingala bandeko mosusu balobaka français anglais nini yokamata kumbela bango sango ete africain nyonso ozala na Asie ozala na Europe ozala wapi na Amérique ozala na kati ya Afrique lelo bino banso bopesa Congo maboko bopesa Congo maboko po asi abimi déjà modèle na bino et modèle wana sikoyo biso nyonso tolanda yango po Afrique ezala libre lobi mindele baya kofukamela biso parce que eza conventionnel eza na tata nyongo eza na tata likelemba et toboyi bambuta lumumba ya sika toboyi Sankara ya sika toboyi Tombalba ya sika et tolingi lelo ozalaki na bokonzi mayele na yo ekokoba na bandeko mosusu kimia ezala na bino etumba ezali kokoba soki mitune ezali boya botanga siku po tokende liboso po ntango ya chaku abotaka na bowumbu te atikaka mpe bana ne na bowumbu te na komba mfumu kimbanga. Merci beaucoup Papa Nkusu ezalaki masolo ya biso na tatoyo molakisi ya nzela mfumu Nkusu otosolo na ye alingaki mingi ya rene bango mwana atakinaka ye bopoza mayele mingi merci tokota oso na bozindo malamu tosepeli Papa Nkusu parce que te mayele na yo kolamusa na yo kolamusa bakongolais po lobi toyeba ete lipanda toza nango siko mayele na biso esala po ete lobi biso tobongola mboka oyoyo ebongwana mundele asala eloko mosusu te atamusaka mutu na ye nde asali oyo asali nazosenga na bino bapandisango na bagri ebonga na sikoyo tolobela plus indépendance bolakisa mpenza na peuple nazobangisa te tata bosi bolobi ata kutu mama alambaka asenga mpe mwa mungu ekotaka na biloko tometolandi fumbu ndenge wana malamu congolais ayeba sikoyo takomi na bonsomi soki amoni mundele aza mutu lokola ye soki aye awa aye na mabele ya bopaya akoya kokuta yo kolomboka yo nde okosolola na ye oyo olingi yango akosala soki yo olingi te akosala mpe te zala na droit na yo kokanisa teke mundele soki aza te epai na yo bomoyo ezali te nzambe nde apesaka bomoyo wana biso na batelevizio to renforcer sikoyo bemission ebele ya kolamusa conscience na bachaîne périphérique oyo nyonso ya baprivé to bokota na ambiance ya indépendance po peuple congolais alamuka na biteni nyonso oyo azali. Merci Papa Nkusu. Tokei na remise ya kit ya scolaire mama moko azali mama congolaise avandi na mikili ya poto
mais le kola banzaka ke Congo faut essayer de développer ayaki po asuma pe bana mususu oyo bazalaki na ba remise te zaki reportage à Salomon Mboma o bakendaki na mboka kuna musika Salomon na remema papa Nkusu kuna o mema kuna na remema allez atala na remema reportage un extrait bana ni bazami kuna